Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle Nyonso à Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la canon bambote na bino partout parce que vos amis la canon na bino yeyo mbote encore na mon boss mon patron papa Sibo Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na George Djunga OTT que ma fumbe mbote na yo vraiment papa et mbote encore na Freddy Chibangu AG-Trade patron des patrons mbote na yo papa na notre directeur de Congo Check Check TV Niki Kabuya mbote na yo. Lelo toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir. Lelo vraiment vous avez droit de savoir ndeko na biso moko aza na France abengenga bi Darling Love sala na nous sujet oyo sur ba pasteur. Sur ba pasteur. Ba pasteur ya poto bazaka que ba pasteur moko bazaka bien. Ba pasteur akinde bakenda son ba pasteur anzala, ba pasteur abescro. Ba pasteur aba moins sourier. Ma na obeta mino histoire moko ezaki na mwa mobali moko azaki na Kinshasa bazaki na mwasi na ye baboti mwana moko mbala débrouiller vika ndenge ezalaka akepoto ake na France kokoma komi na France asali pe bakasa mwa mobali tellement lingai mwasi na ye pe mingi abengisi na France aye kokoma wakomi mobali a présenté mwasi église oyo asambelaka papa bakomi kosambela type libala leki babalani na poto baboti 3 bana na 3 bana wana oyo bamiboteli na poto mibale ya pasteur wana moko kaka nde ya mwana mobali wana tala degré ba pasteur bazoboma bandako ya bato tala ndenge ba pasteur bazokoma kobebisa ndako yango ndeko na biso mususu alobi Darling Love nga kutu so nazo sambela te nazaka kimia na ndaku nanga so mikolo na landi so okende église ezo ntire na tie moto mikolo na mbali nanga bandozo nga retard mikolo na mobali nanga ngana eto bando swana finalement tango zo mona mundimi azo ye église ndaku nezo za na kimia te sege yo d'abord yo pasteur oza pasteur mo a lokuta ba chrétien ngapela za chrétienne bolimbisanga nazolo ba mabete zaka juste musala nga nazo sala nazo betande c'était vraiment na ba pasteur ce comportement ya ba pasteur malgré tout balobi ne juger point mais nga na juger te tozolo bande pour à lire tozo kendele makambozo kende kobeba biso to ba père spirituel ba tchaka ba kimia na banda kwa ba mais lelo ba père spirituel ba comment lukande ba trouble na banda kwa ba tala degré ba église ndenge zoke ko bon yango mona papa mususu alingaka na ete mwasi na ye anya tata makolo na église nde na mona papa mususu mwasi na ye nyati makolo na église ayo betela mwasi na kati ya église apandi na bakiti bato bakondana papa wana balobi ke asali mabe ozala lisumu liboso nzambe oui nga lelo na moni onki aza na raison oyebi bien histoire ya ndeko na biso mobali en tant que pasteur mwana mobali wana aya na poto omoni ye pe oza père spirituel na ye aya na mwasi na ye babalani na église wana mais tala likambo avant mobali wana oya bali mwasi na avant tia mwasi na ye mais pasteur déjà micheli ezemi bana mibale wana mwasi ya miboteli na poto apaka ya suko bazana ye wana nde aza mwana ya papa na biso wana vraiment émission au Darling Love ben otika bongote j'espère bon mon bilili photo on a autant metiti mazole kisa wana eza deux couples wana tala degré ya son oza mobile na ya bien po tonto wana kotala ebo déjà bo aza bien makasi na ebite aza ba mabe na mitso mabe na ye komona na te ya yo nde muto komona na komo yonga nzoka mwa yo kendaki père spirituel boni bokoma père bokoma na eti na niveau ya mbetu bokoma na eti na niveau ndeko na bisa mwasi atika bongo te
avant papa ya koyeba ke abotana pasteur wana bana mibale amizwela amizwanda kumoko boye côté bakenda kokutanela bamoni ke jamais bakobando ke futaka ba hôtel maman na pena amizwela appartement na France na poto appartement des arara juste soki balingi basala bolingo na bango ye na pasteur nde ayaka wana mafutaka nango chaque fin du mois aye pena fongoli bakoti basala ka bolingo ba photo bozomona wana mobala kangeli bango na kati ya flat wana na kati ya appartement wana côté aye ko kanga bango pour nini comportement moi si nanda ko komi mabe moi si nanu ya liboso nanu eloka liboso neta ka photo mariage na ndaku alongoli ya ye na mobali na ye akero tchana couloir azui photo ya pasteur atie na ndaku boy tala degré ya kimute mambe yo pasteur oyako kota na ndako bato yako kosambela obi yako oyaki kopanza couple bato comment photo ya pasteur okoza disposer to boy na biso te ya père spirituel eza problème te et fait déjà ya kolongola photo ya mobali na yo olongoli yango na saloki ko tchango na couleur ya pasteur et komi ke mutu nyasa ko ya boy soki batunya wana père spirituel la ngai okaza père spirituel taza mobali na yo otiki nanu mobala bato abali yo na mbongo bandi ko biso basi tant bozala na kini ozala bien kindumango ya romata so bokomi na poto ou bien ndenge nini pe kindumango ozovandisa tala degra mutema mabe bana ono ebika bazana bango bana mobali mibale mobimba ata moko te me mibale momboboti na pasteur wana ba photo bomona bakangi bango na kati ya ndako ya futaka wana mwasi wana na poto na okutu aza mwasi mobe yalingi kama makolata alinga mutuka o ebimi ndenge mobali na zoloba mutuka o ebimi ye face ala nango alinga toujours azala la mode konyo la ndeko na biso mobali boye pourquoi bino ma pasteur finalement totika to ebite to samela na église nini pe likambu ya ba pasteur ko akote ya na banda ko est-ce que ntango akaleza eki bongo moto aza na problème bokutanela na église pour nini balwa pasteur fois na bureau na ye moko bureau wana basala ngote eza pamba te ba bureau ba pasteur lelo comme ba flamingo au moins na pasteur nani protocole naza libanda wana boy soki mutu mususa ye ono pasteur azokipe pasteur akobima bo asatoki mabondele le kai makasi OK ba sœur wana bazokota nane ba obima na ba pasteur allez yo moko zo sala masumu makasi ndenge wana yesusu loboko mutaye na mwa ane mo bwazobela osipe loboko tie wana zo bakise malédiction bi ozo bakise ni ya mona nga linga te nazala nga chrétienne mais na linga te mutachanga mabona mutu na linga na nga bongo te yango mona ba église de réveil nde bebisi makam pour na ndimite ke po sango ayaka na ndaku ya mutu église catholique jamais bakoza ke lelo frère aye lobi frère okuna ye lelo nene biso na ba église na miso lelo oyo bo frère wana ayeba gwa banzungu nyoso ya bandimi baza kata ndaku wana ba pasteur ba koma kote sujet selon ndenge mutu ayo ko kambela e problème na ye mutu akoya boy neti mama na biso mususu na Londres na yo kaka lisolo wana akepa pasteur abi pasteur naza besoin prier couple na ekoti vraiment na trouble na ndenge nini non mobile nanga komi impuissant mutaye bongo est-ce que ko to ba en tant que père spirituel ayo ko kambelo likambo est-ce que yo okokoma ba komi dimanche na église tala degré ya motema mabe ya pasteur wana zote ya même likambo papa wana vandi azo se sentir que tant ba hotel ya boye bazo s'adresser vraiment na ye ba pasteur ba komi lelo mutu akoya boye attendez lo likambo ne sujet yango pasteur hotel bokomi ko kima bible makasi vraiment to kende wa finalement to sambela nini pour la nini ba pasteur nde ba kotsa troublé c'est que nini mariage ya bénédiction église il faut elongwa pour tala na degré ya pasteur bo opamboli libala wana no zomona ozo déclarer les bango maloba bien mais entre toi aussi libala oyo pambola ko botisi susu bana mibale na kati bi de grand mutema oyo passe au pesi ndeko na biso moi na ndeko na biso moi si vraiment mobali bozani na Kishasa botisi o mwana moko akepoto pa bengisi na mwana wana soki baza sur 100 mususu mobali wana na ko tchaye na mibalo basala ka bon mususu bazaka 20
nonati nyonso balusaka mutu musuka bandokipe mwana mais yo mwa so tika na Kinshasa kei tanga bengesaki wana kasi na poto basa kitoko bazalete bazalaki ope baleki o bazali po ezalaka nango okoza na mwasi no azana ndako mais oyo mususu moni pe libanda l'équipe mwasi na wana mais tant que mobali asali aboyi na ye kozalenga deva yo atali ki aboti saki yo a honoraki yo te abengisi yo na poto oye okomi na poto osuka pete obima na mobali mususu te pasteur na yo pasteur wana yaka na ndako mo pe boye bazwani ba problème azoya kote mo ba ebisi na papa yo bima na ngana tika la kosolola na okay bima na tika kosolola na wana azosimba na ye mama na kata ndako wana tala dega mitema mabe ba pasteur mazana ngo na ebite cours pastoral ngo le ba kendaka bateyaka bango est-ce que ba yebisaka bango ponga na yebike pa un pasteur akoni ataka ndako mundimbi pamba to oluka nini biro wana basala pona d'abord nanu il faut boya okutanela kuna mais titi mana biso na sima caméra ko sekate parce que nenga na zabwe pasteur oyo oluka non ser nanu yo te yanga nanu ya ndako nango yo olukani po ba ser obayaka na ndako na bango wana ne yakoma mobali na yo bango siko finalement nazo yebate liboso zaki ke ko fana na de côté ndeko kokuyo yo linga mobali na yo mieux vaut zo ser na yo ya église bo fana na ser wana nde mto ko cha trouble na ndako na finalement tozo yebate ba pasteur bolingi te po yo zo sambela na église célibat il faut si là église oh na lingi ba bénédiction faut kota ba mariage faut la ndama ba mariage faut la ndama yo mo pasteur zo bimana ba sœur moi si ya mutu yo libalo o bénir olobi pepe o ekangami likolo yango ekangami na nini na mabele mais yo fongoli mabele pourtant o bimi déjà na moi ça mutu un pasteur tala dega ko sambo j'espère bon mon atina ba Facebook eza publié est-ce que pasteur wana na église na ndimite bon lo baka po bandima on lelo biso ba chrétien to comme biso aveugle o kaka to kendo sambela pona ba pasteur te et to sambela rande pona nzambe po so to bito banolanda makama ba pasteur to sambela te aussi le to sambela na église oza en réputation bien pasteur aboti na moi sia mutu yo lo bake ngana ko sambela na olanda pasteur te na otala ndeke maloba o ezo bima na munoko na eza na sens te vraiment bino ba pasteur bo luka no un peu bo changer. Bola nana un peu comportement et église catholique. Bon mais un peu colano. Pour église catholique jamais na mona penal bo lelo ba yena ndako. Bo comment créer ba prière. Bon comment créer ba ya kapamba te metitima. Ba ya kapamba te. Pamba te lelo ya ba pasteur ba église chrétienne de comment. Lelo mardi aye o na ndako mutu moko o calculer par semaine non il y a 3 fois. Bon j'attends ça bolingo kwa kitindeni surtout que baza ba jeune marié au monte que boyo cha bango nini boyo cha bango kaka ba pasteur faut bo changer yango ba papa onga na lo ba papa ba dinga te ke ba se momba ken église nga lelo Darling Love na lo ba ke ba ça na raison po ba église okutu bazo kende po so moi ça bandi ko kolantsaka o kende oh ne to za na jeune to za na prière ba mama era na ndako batunde ko pela trouble era na ko pasteur azote ande bona ba prière ba mama bo mo coucher na mbali no na ndako ezaki. J'espère que qu'on a vraiment plus ya robeta c'était vraiment non na ba pasteur ba luka ba songer to bo ite Darling hotel na ba pasteur te ya on a chance na na pasteur te nga pasteur te metiti ma ko sekate na pasteur te mieux vaut na ken na pas ma mari a sambele linga pe ma mari tsanga loboko na mutu pa mbamba te a sambele nga to vandi bo prier pour na baluki na zongi. Yo mona ngai na ko cha mabonza na église te o cha mabonze pa mutu moko boye maboko neza salite yo po bando souffrir tala bato bien o ba cha mabonza mingi na église ba souffrir boye. Merci beaucoup Darling Love azaka toujours wana pour na opesa bino ba information na ba sujet na émission na vous avez droit de savoir le vraiment sujet na ngana sala bino yango wana sur comportement ba pasteur. Naka mwe kutu likamba bongo sami na poto OK ba pasteur amabene bazana kini andenge balobaka ba pasteur anzala. Merci encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne merci papa pour la confiance et na Georges Djunga OTT que ma fumbe mon vieux hein tout ça on rande to yokanaki vie nanga de ma vomisa Jean Pedro mon bala moto hein. Moi, la poto sérieux, mon bal à Clarisse Plasma. Hein?
Yemo Yebit. Tout ça, on a net. Vraiment, merci encore à ma fan. Tout y a Darling Love La Canon. Bozaka toujours branché na chaîne Bino Congo Check Check. Bozala de citer. Tous on a pour nous servir. Bino toujours bilo bien. Merci encore à moi, mon ballon, ma caméra, mes titima. Ouais, ça que toujours bon, mon émission qui te koboé. On a vraiment mes titima. Tout mon ami. Check. Congo Check Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV. Yasibo Mutombo.